Agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Toujours dans les bons, toujours na sens malamu, info 16 nde makambo. Bambote na bino belé fidèles internautes, bino bato message kolanda biso partout dans le monde. Émission na bino sans frontières au bolinga mingi. Toza toujours ko continuer ko za bino ba news o eza réel pour info 16 to laksa makambo eza réalité. To brikola makambo te. Yangwana bo s'abonner vraiment, bo s'abonner massivement na Info 16. Magibo Congo la suprême de la presse, moi na mongo. Nazawana toujours pour na kosabino musala ya malamu. Lelo awa toza na kati ya studio ya artiste lo fombo na base. En tout cas, vraiment na ye awa pour na kolanda artiste musicien Christian Alibaba. Yende mutu toza un peu comme kako développer qu'est-ce qui se passe. En plus to comme kapé ko lobela makambo ya matanga o tozana ngo na mincho. En tout cas batunya so libanda partout boyebi ke na mincho tozana mawa RDC toza en plein toza kolela papa Lutumba Simaro le poète o ayuti kotika biso toza vraiment na passe na mutema le grand caméraman akoki ko fungola biso vraiment to ben pe ko beta no masolongo ndenge za ko kendele. Oui, on vient Kofi Alibaba. Bonjour. Bonjour. Boni santé. Santé kitoko. Santé kitoko. Oui, tu es kolanda on a studio à tomoni bozan ba préparatif, je sais pas, eza pona premièrement album na yo ou bien oyeka kapona bandim obozo sala pona les poètes Lutumba Oto Tikabiso. Bon, donc tous les deux. Oui. Naye pour l'album nangai na nzembo ya vie icône vie Lutumba Simaro toza osala yango na zalia. Mais est-ce que album na yo ezako s'est passé comment pour batumi bazako lukape babi kozo mona nate. En tout cas ozo yo kanate obungi eza nini. Ozaki kaka en coulisses pour la préparation de l'album na yo ou bien ezaki na makambo mususu ezo la disparition na yo. Bon muke donc ko bima pe moi muke mbalebele. Mais mbalo makutu naloba kutu album naloba ba chant. Donc banzembo esili. Etikali kaka générique ndengu to ozonga to silisa. Le générique comme t'es aussi ça, mais album ma Sili Poesa maxi single, il y a 3 chansons à générique, mais 3 chansons déjà nions c'était Sili pour moi natika na retard. Pour moi au bima ozonga mais natika na moi retard mais c'est que na Sili surtout coach do fumbo. Pour yaza coach na biso. Mbalo kana yaki pour na makama ya na pala qui a vu le tout mal comme babi na vie les locaux en négoce il faut style ça la chanson. Oui mon vieux Kofi Alibaba je sais pas le titre ya single ngoza nini puis ba nzemi certainement au sosali ezanyo soka ba rumbo yombeli banani poto koma mona binomi ba artiste bokoma ka ko se baser na muto moko tamzazo yo kana o sele ka nzembu kaka to ebite yo sali nzembu pona ko teya ba melomane na yo ou bien au sali nzembu pona ka ko boa kaka muto monde to ko mona mikolo. Bon na bapala qui est déjà bapala qui na 3 chants wana nzembo ya liboso. Bon ya liboso te na 3 chants nzembo moko na embeli Benz Fumolokwe ya mibale na embeli le blanc piana ya misato na embeli Youssouf oya Joël wana za mwana vie na ngai mwana akoli na ba fabotami na maboko na biso ya mwana vie na ngai mwana ya ser na ngai on comprend donc na sali yango na batu bon Benz Fumoloko azangi na yaza mwana ngolo mais mikolo akomi na Londres nani
le blanc piana azani mwana kinya tozaka na ye na kinya Youssouf Mulumbu nde joueur na biso capitaine na biso ya équipe nationale mwana poto bon na monika bana poto na bana poto bon en fait siko pona matanga ya Papa Lutumba na ebite soki bino pe bokomaki nzembo bien kaka le coach mutope pour y to côté na studio to ki moi extrait ya nzembo ya le coach Lufumbo et c'est Sili déjà donc tout ça vraiment que la Papa Lutumba Simaro je sais pas soki yopé au salelo moko pona Papa Lutumba ou bien kaka le coach Lufumbo mutasali ou bien ezana groupe ba musicien oyo bosangani pona ko sala banjembo. Bon normalement coach oyo ya mouvement ya coach et c'est Sili yango yo ki wana oya mouvement ya coach Sili bosiko ya biso yango ba guitare sekotaki donc nasi lobby to ko bandasha Sko bogolela papa ndenge ni organisation bino ezosalama ndenge nini est-ce que programme déjà accord ko na kin ici eyebani ou bien non vraiment eyebani te bon toyebi ke corps ya icône ekoya le 14 ya mois oyo bon toyebi soki ye kotana na morgue après ba programme ko bima ba jour to yeba so ndenge ni oui OK d'accord maintenant ni nokolo ba pona album na yo ozana bateau oyembeli bango boto baza plus ko sponsoriser ou bien yo mo ba effort perso pour te comprendre mikolo que ba musicien boza vraiment na ba producteur te bozo sala ba effort perso pona ko bimisa ba bon ba talent na bino quoi donc ya liboso nano na kopesa ma ba remerciement na coach Lufumbo Godé Lufumbo en tout cas moi na fongola Bible en mouvement exact mais donc son monde remerciement liboso na coach Lufumbo donc des tinali et puis yami ba na kopesa na masa na général Difao général Defao matumona yami balé po coach ayebi donc tinena lo ba ayebi donc effort ya liboso exactement ya petit frère propre Godé Lufumbo yami balé général Defao ndenge na kacha studio donc effort ya liboso ya mwana o mususu wana ezaka ka marque ya miki donc nyo surtout donc makambo studio tout et taliban mbale on comprend donc côté on a tout donc c'est l'équipe mais nanga na loba na éviter ce qui coach akoki koniatela biso ata moi parti muke na éviter mais nazo loba maba na mai plein zoya album ma eza ouragan bon na conseil ya coach abakite v benda na nata moi tiroir ou benda na tiroir bimisa moi trois ngapi na bisanga bite so na benda na tiroir ngamo na fanatique ya babo ran coach yo molo koza coach na tout pona ba plan oyo monique trois plans to ko sala coach ya mwana pona ki trois plans wana na bisio ya Benz Fumulo kwe les blancs piana Sekomat na ya Youssouf Mulumbu donc ya mwana to sali mais bana mai na ko bino beaucoup sepela en tout cas vous a décidé donc beaucoup sepela pour biso mo to za ko sepela de bino beaucoup sepela makasi donc plein zoya ndenge kaka magi beaucoup ngolobi ke ba producteur ba ate mais na ebiki na émission yo to sali ba producteur ba mona yo ken sakave donc ezate ke wosoki nini te eza makambo zo ya donc bokoyo ka eza na ngote ke na yete ke wosoki po wosoki na leka na bokoyo ka Kofi Alibaba bokoyo ka manzobi dilo oyo etina ngai apokadero na ebite so kaza na kin so kaza na libanda na ebite o apokadero apocalypse abenga make evena nganzo bidilo boyo kama ntobidilo ozo mpana bokoyoka bokosepela ba pala ki donc ba pala que c'est Sili Jaguar yemo kaza wana ba pala que c'est Sili
totikaka na générique semaine auto pe mapo tosali mwa boulot trop semaine prochaine nde tokoya kokota générique nayebi ke soki semaine wana esili te semaine okona kosila après toke na to oyoka nano tamosu mwa eloko moke ya kobongisa soki nini soki toyoki yango esili eleki badédicace etiami alisima marque. Oui, question nanga mususu tant que solo et lingana qui en peine à se demander comment ça se passe dans le gouvernement pour toujours remarquer c'est comme si artiste musicien ba osa vraiment considéré tes air bazan en vie mais air bazo kufa toujours mona après to comme copier ça ba on air mon boy okoko ba nini na gouvernement au pour tout monde changer gouvernement to moni ba to nyonso ba sali ba marche na bango ba se plaindre pour na makambo et les kaki na ebité bino ba artiste musicien beaucoup que le banini pour na ba droit d'auteur na bino et puis pour na ko valoriser bino na herbe aux envies. Bon, problème boyebi ke tolela kala. Donc nzambe akota kati na bakonzi oya sika baza pe na mawa na biso. Batalo yo tosala o tosali bayoka donc nzamba kota kati na mitema na po sans nzambe matro nzamba kota kati na mitema na bango baza na mawa na biso na pasi na biso baza na bolingo babongisela biso makambo nyonso en tout cas yango na kaka tokolobani ata otolobia toloba tolembi donc nzambe akotela bango satan akotela bango te mais nzambe akotela bango. Oui voilà nzambe akotela bango vraiment beau s'abonner toujours et belé mon vieux Robert Kizion dans Paris donc beau comprendre donc chaleur vraiment eza awa il y a des gars pour courant climat fonctionner mais tout ça toujours musala na on s'est plapé au peu sa numéro avant na solana na coach le fombo tous appé chance ou une opportunité ya ko capé extrait comme dans un studio to profiter petoka au peu si numéro na yo au lobi ni ko la capable ba melomane na yo et puis pour na makambo ya numéro à phone na ngeza plus 243 89 21 05 908 donc plus 243 89 21 05 908 et là on a roloba na firme matoto na Lexi makia di mobile ya Mazea na London que plan ezaroya Jibril Mbayo papi mvoma plan ezaroya donc beaucoup sepela en tout cas beaucoup sepela donc beaucoup sepela soukate. Oui non c'est pas pour ça qu'a ba dédicace non bala moko pour non souk c'est pas ya coach le fombo oui au ça la ba dédicace directement. Donc naza ko remercier lisusu Diopino Didier Osaka Jean-Jacques Mboralon moi il y a États-Unis Nico Moba Alfredo Moba na États-Unis Anise Pedro Raja Muyanzi Ege Toye Johnny Toye na Paris Nabo Sanité Diane Mouani Nabo Saint-Pété José Bimbo sans oublier Marcel Moutambaye par là qui n'a eu ezala qui me coach alobi wana ezo un album pour album nansi na décembre donc Marcel Moutambaye zala pio yoza grand producteur ezate ke yo bako produire plan ezate kwa coach chenze munayote ou te Marcel Moutambaye plan yango yo mutoko produire yango on comprend na bosani pe lisusu te Dina Kiese na Siasia Kiese na bosanité Manzongani Gisèle Tombo Hortense Ngimbi Ali Makengo Papi Mvwama
JP Tampa, Jean-Pierre Tampa, Riffin Tampo, Bruno Tampo, Tati Tampo. Donc, plein Zaroya, Taï Lutula, Olivier Lutula, Gelor Lutula. Bon, en tout cas, on a l'essentiel. Oui, oui, merci. Avant tout ça, permission de qui pour na solana coach non c'est plaper ou yembata moi extrêmement ko ya nzembo ya Papa Lutumba Simaro. Avant que tout ça permission moi lo moko yo et côté vraiment na mutema po ba to pe ba Hollande ba bi que non artiste hein auto tikabiso et ça peut bien. C'est amoureux. Voilà vraiment non bah plaisir et ça peut bien pour na peka mémoire ya Lutumba quoi. Nzembo ya vie coach nzembo ya vie vie Madilu a salakia wa sala para kini. Oui, les temps, les babazo lukanje makoyemba na profiter pe na pesa mbote na ngana maman Eugénie Mokire depuis Paris, ma maman chérie, maman ya bana ebele, Andy Ikonji na Paris, Jazz Akima na Paris, Rachel Mokiri, mon vieux Robert Kiziondo na Paris, babi vie Bob Manzanza, babi Matiti Bele Kwanga Fioti, ya uli Moucheni, le véritable coach. Donc tout ça toujours. Bon le là au fait là la misère divisée baboti bayo balingi ngaite bango banzambe yanse vanana mobali bapodela yo nyongo nanga tandele o nakofuta o bolingo pasiele kiaye yango nakei komeka nzoto mboka mosika nazali kokende kuna pe papa mama te pakwa nyonso nakozala kokanisa yo misère nanisi biso. Voilà. Merci beaucoup, na soda moi quelques minutes na coach, voilà vraiment. Merci beaucoup notre vie. Kofi Alibaba, là je suis avec les coachs, Godel Ofombo. Je suis avec les coachs Godel Ofombo. Moi, humeur, ils ont vraiment, toi, na passe, toi, vraiment, na tristesse, voilà. Nous sommes toujours là, vous s'abonner toujours à Info 16, vous s'abonner massivement, vous s'abonner, bien moi, bon, on a qu'à Info 16, tout ça comme matin du jour au jour, il y a des choses à la faute réalité quoi. Donc nous sommes toujours là, le grand caméraman Aaron, a toujours on a pour nous Moussa Malamu Aaron, le grand caméraman à célibataire, oui, tout ça na coach Le Fombo, voilà nous sommes là, oui bonjour coach. Bonjour. Nabi qui vous a surpris, toi Kamba Mobile l'improviste, toi sur rendez-vous, mais merci quand même d'engue Boyambi biso vraiment dans studio. N'engue pena eba comment ça se passe en studio. Oh, n'engue zalaga sumitaye nande munaye, azan besoin kota to sololi. Soka za pena besoin ba mission to lukeli, soka za ba mission na yemugaye et c'est tout. Biso saliga produit na to pisi produit final. Oui, nabi ki tozana sanga mawa er na yena côté da Nzembo zobeta apparemment c'est comme si Nzembo o ayo déjà ndem te comme déjà prêt. Ayanga Cécilie et Cécilie pena complètement. Donc wana za o yo sali pour la que ça passe na yo ndenge to perdre les poètes mné na mboka. Bon, oui, to perdre les poètes mais ngaza ki vient nga pena kati. Oh. Ti via kufi boye. Tia ibsaka bino tika musique mais ngana bana continuer na na musique ka po bana osane ka banzembo ngasko na ingénieur na ye o tamsu to kenda pe basido limité tamsu patindi bana oke momba tiawa basali donc nga eza choc la vie to za na ye ti na dernière minute comment presque yemo wa za na pa po bana tu bazana poto mo sa na poto ya za na yemo kwa to za mingi na ye to bana za trona ye. Ils ont un choc. Ils ont choc. Il y a un moni étant artiste, étant moi nous à Zaginaï, fallait qu'un Nzembo mo salama. Et là, on a quoi au salaire rapidement en wana.
pourquoi pe studio eza nango orchestre pe mikolo eza en forme na benga ba musicien na bengi gloire aye gloire pourquoi pas betaki na bana OK et tout ça là qui rapidement apesi ba idée aza na couleur bana OK et surtout nga lelo na tikali muto na bana mixer banze muna etro naza pena na couleur wana nzoto donc ezaki tant autant na mixer ya zalaka azobisangelo bo kitsa elo eleki mo makasi wana matsango wana c'est bon donc na tikali nango pena couleur wana naza na yango na oya biso esili ta bato ba ko ba comprendre na ki bato kutu ba ko kanisa bana OK mizanga na ba chaîne ngaka. Ok, d'accord. Les coachs le font beau. Au coquet, un peu copier ça, un peu moi témoignage chez Papa Lutumba. Pour payer, bah, au les bandes là, bah, au camper, comment ça s'est passé? Oh, bah, témoignage, j'ai belé. Ngana viona, tozaki, bah, chaud, ezalaki, bah, frappe, ezalaki. Parce qu'il vient nga. Talaka, ezalo, quoi, bozana, moutou, donc, moko. Bon, ngana, un peu esprit rebelle, moko. Bon, azaki vient, mais moko, biso salara léopard. Bah on va à Lyon. Elle monte comment il y a pas problème. On a bien moi un mois pe les solos à sauter. Mais ça qui vient bien, ce qui a moni bien 8 mois temps, mon a luki et mo. Au moins on a toujours les gars goûter naké. Et puis on a bénéficié trop. On a bénéficié trop na vie wana. Ndeti elo wasuka na zo beta seteza elo mo to betela ngali solo. Abina lo fombo mo na mboka oyo. Batebele ba ba tazo tambula mesa beba. Ah na tuni ko beba ndeni abino. Fouille ba ça ba preuve par ne faut les cas au moni placement ba beta mona mo boy yo et choqué auto leki ah wana bina yeba ke so bebaki ah na tuni vie wana sens inhabité yo pe faut ça la ngo ngai komelanga sona o leka na moni moi bi jomo do beta mo sinae na yo ka passe na moni ba zo beta mona mo boy na yo ka passe bien na bale ka match mutu mo ni atimu ninga mabe na yo ka passe kuti ba boxer na zo lu na osambela na koma na la na benga bango na futa bango batika boulon donc comme sala nga passe au sakanate pour ne ba mizo ba misala ka passe na nga na zo ka passe ana sepeli do yo pe ndeko tango tala yo ni za conseil à vie sozo leka omoni lo mo choc yo suis yoté retourne au sala to lukata pasteur mo boy ba sambela o seko bani da robeba. Oui, voilà, merci. Ngapi na zui angopo, ngapi na zui conseil wana voilà. To linga to ka moi extrait ya nzembo oyo les coachs basali pona kolela Papa Lutumba Simaro. Tout ça vraiment on a passé oui. Ambassadeur Monsinga en Suisse, tolé toujours Papa Lutumba. J'espère que tu qui délégation belé autres par-ci par-là, y compris bateau bapote bazouye belé pour na matin Papa Lutumba. Boya kaka, tu vraiment ensemble. Oui, nous sommes toujours là dans le studio. Tu avez déjà dit sur extrait en Nzembo ya coach Sali pour na Papa Lutumba Simaro. Mosapi moko ya nzoto ezoki tala ndenge nzoto mobimba ekomi kosala ngai pasi le poète Lutumba Simaro kake ebeti na kati ya mboka bibliothèque moko ebungi na kati ya Afrika adie Papa Lutumba Simaro kesona moibozo bozaka ndenge kobimaka mpona comprendre ke balingi mpe boka nyonso te. Donc c'est que nyonso bola nonka après oui voilà les coachs n'habité mot de la fin puis nino koloba pona ba déroulement ya matanga est-ce que vraiment ça se passe bien les bozola ndelango zo qui ne penda bien je sais pas matanga zo kende bien sauf que moi ba déso de bandi pour bino côté na bino pe presse bolinga ola la te boyo kota makambango moi déso de bandi na biso. Mais bon, j'espère que aussi la langue pour Maramutu Basou Rabayokana. Moutakoufia a vu Simao, a un musicien, a un journaliste. N'a pas été sur Canada journaliste. A un journaliste. Mais on dirait que journaliste, il fallait se reposer à l'organisation, n'était comme une mission, donc toujours comprendre et sauter. Bisso dans la verkis na bisso, a la PDG na bisso, Banda Kala. Donc, à ça on a nous vivant. Normalement na makambo to atana bamboka tout so likambe koi bakenda pa mikolo normalement biso to kepa na yende loko pe gouvernement décidé que muta tchane mbongo te OK moni komi bien muta tchane mbongo te
Tout ça, on a besoin de organisation en Inampo. Bisous, bah, mission, tout s'organiser. Et ça, nous sommes en bon côté. Bien, on peut, il faut que tu aies mon toit, oui, battre. C'est ça. Ok, mon toit, oui, battre, les affaires qui se. Pour y avoir des côtes, c'est palpable, quoi. Oh, bisous, bah, on me sous-tend sur le fond, moi, on a bendi mandam. Donc, à part Verkis, na ebige tout au tigal to benda benda. Do batika Verkis ça zalawana, ya au benda na été, yé aux ala que tous les laver na sauf facilement et puis na bien pour gouvernement dans chambon. Ils ont singara les organisation, ba kito les coûter combien 30 francs, ba pesi 30 francs comme pe ba kité. Kuna nini makamande ngwana do to tikela ngo to tika wela wela. To tikela Verkis yé au salon bien. Il y a une expérience nango et puis talara botama kala amona bade belé amona ne ba organiser bade kebiso alors ils en ont bien été biso to ya wele la na place en ngwa tozela biso pe série comme série na biso pe to comme beka ba père lo ba Verkis le loku to ada ba père pour bana biso ba bien biso ba papa donc c'était tout à fait normal to tikela na no viona de le kana bien eza pe de ya mukolo eza de ya mutu na bango toujours wela nini to tikela Verkis ça la maram na ene ezalaka na ebiki entre biso be ba mise ba fula na cc bazalaka moi ba linga ba Verkis te mais mi zara ba jaloux na ba complexe pour tout matato kita Verkis ça da bena Verkis na Congo a to maman to zagina sokoda kala mingi te to moni avait à boire et à manger donc mawa troumer lelo bana Verkis akomaki wana sokode bano zo mwanzela tout comme on a bien 6 mois après moi après bengi biso moi répartition mon bata skit mais et ça la biso moi bien par rapport à baliboso do batika ngwe na bongo batika ngwe bon na matanga pe bozela na bande ko ya kuna beta msumu so akufa boko ya na bino ba 10 ans 20 ans après Verkis pe tamso olemba na ya ovani na palais olingana yo sa suba makambo te mais lelo azana na tambola azoloba botikela sa ba rôle na yo na biso tutika na misana biso ndeti yo sa l'émission ma beza alors bakone o sa ba mission na bango Verkis batikele makambo wana binelo na osenga ya wana ezali liza bemba vient na biso sima revient na biso mukolo icône tout ça là tout tika ngo ezala pena propre na do beta CT botikela ngo muta kufi aza coordonné te aza journaliste te aza musicien et puis icône na biso alors botika tout s'organiser tout ça matanga na biso biso ba mise de lobby tout cha Verkis mabeza je peux mon na kufa to ya rapide to yo tala est-ce que biso tout ça là namoni coach oza ko kinemi côté ba journaliste nde bato ba boyi ba Verkis alan makambo bien bino ba mise bato bozo potana te biso te Verkis to sola inae troisième personnalité na makambo ngo et puis bache ndeti journal ne ya biso bache journaliste les colonna bango oh là là na der musicien ta yo mo biso pe to ba musicien to sepelité to lo bango o effort ya obata mate donc en tant que musicien nanga contre mon tout en tant que musicien des musiciens botika ba musicien ba sama ngam tout le monde a besoin de mon théâtre moi ba benga ntaka ko tout le monde a envie. Oui, merci mon vieux, mon dédicace pour toutes 4 émissions, comme de R déjà, chrono, voilà quoi. Dédicace, c'est ça. Dédicace, na baina yomo. Merci. Moi na mongo. Magi beaucoup, moi na mongo. Moi na mongo, Magi. Na pesi Magi bambote na yo. Merci beaucoup. Na pesi mto filmer pour. Ah, on est grand caméra. Moni adalo wanga. Voilà. Azo filmer me ba monete. Ndenga za na musique ya Congo. Oyoka nzemba vie Kofi Ali ba beta. Ngana beti basi yo ebité. C'est ça. Oyoka 5e vitesse héritier zo beta. Ngam na beta e basi yo ebité. Oyoka Kaligule zo beta Karma Pangam na beta e basi yo ebité. Oyoka Bill Clinton edenda kana na dimba ngam na beta e basi yo ebité. Donc ngana lo wa yi ya on a pesa ba mbote belé ba félicitations belé. Na ba auto ba hotel abiso et puis na senga mingi prière. Abiso ba changa na mabondeli. Mais surtout mingi ba chrétien. Pour prier à chrétien nzamba lobai prier à mutu malamu et ça là bien mutu mabe pesa sukanda munu ezongela nga retour donc so za chrétien te pardon ko prier ngate na osenga na ba chrétien bo changa na mabondeli pour mboka oyo tandeti le na uto lo ba journaliste akota makambo te ça normal moment na yeta hotel émission fâche
moi bakombanga za non or que ça normal faut zela pe voilà biso nzamba sala mutu na mutu akufa na mukona journaliste mo pe un jour audai voilà to ya te to boto la merci beaucoup merci beaucoup merci vraiment merci beaucoup pour s'abonner toujours dans Info 16 to libno ming bye agence 7 j'étais ambila bazako katesa kokola toujours imité mais jamais égal. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.